merci balandinyo social du Congo sengoza sur kutana bino na mokola lelo ndé toza ko bisa bino biso toza ba satiner la peuple toza batu o buto utali sa population congolaise nzela mais peuple congolais a na distraction parce que ngeza moko na kota l'avenir mboke yo kende banani ba utika na opposition banani ba utika ba satiner ndako parce que ngeza yango lelo oyo boy bitumba nyonso banayi kobima tokende siti na assemblée nationale tokende nini boye tokende na seni tosimba mabende ya seni lelo oyo boye pasi nakomi kotala avenir ya mboka na komona molili o bakatoliki bayembaka bipai na kei molili kaka masumu mangasemi nenga na komona pona Kongo ndenge mboka okende oke molili banani bakotika la basatinela ya mboka soki biso babinomi mbenga te na bandeko tozwi conscience mpona kobunda mpona mboka nayebisaka bino awa bo élection ekozala te na minute oyo bokomi mwana akobenda oyo aedra afinika akoluka mpe keno arekipere mpe mwa moke oyo ayemo ngwele mwa eloko akolia parce kotala boye bandaki liboso réforme électorale consensus e face alema Félix azoki matoi tango na azoki ordre pa ba Paul Kagame te azoki koto atia yango na matoi na ye tango Kagame amoni keno lokola mandano ezoke na suka longola ba koto na matoi obenga batu nyonso boya bosala nini bovanda bokabola ba poste siko bino bandeko bana kubenga ngai mutu mabe na anglo to komi nango sikoyo bo nzela ya dialogue yango ane fungwami parce que Kamere rôle au Félix alobaka à l'époque caméra za na rôle munene ya kujwe na mbuka oyo bomoni caméra ye wana zonga ki lendi na Kinshasa pona nini kene kuluka ba partie prenante société civile Kabila batunaye na batu misusu boya bosa nini bovanda toka bola poste so tango batu wana bazokene ko kabola poste banani bakotika na opposition pona ko réclamer pe bitumba o ba naye ko bundela ngo bandakala place siko mulile za yango wana yango na biso totali na bandeko Marlin Mvuvu na mama aussi kubanda na biso kaka sensibilisation ne bomona ki baki ko intimider ko kanga mama aussi ko benda ye ko beta betaye parce que totali soki biso nyonso ba jeune tokei tozo pe mo poste parce que bon na biso za misolote to se ba classe to ba chômeur mais yango te peki biso poto bunda pona mboka na biso mais soki biso tout au memami tokende kovanda pona yebaka à l'époque esa biso Félix to négocier na été parce que négocier na Félix eza quoi bon dimi ko négocier na Kagame bon siko lelo langage est changé bato FCC babi il faut partie prenante bavanda bande ko misus pe kuna babi il faut consensus fait salema bon siko tant consensus ko salema ou bien 2 à 3 à 4 ans tant bo sili sa dialogue na bino bozonga sui pana kai pa peuple oyo azangi courant na mai quelque part il faut bon moto peuple congolais to nazo bisa bino keno bato bino bozomona bango oyo boye na bisa bino bato bozomona bango oyo boye bazo sa te pour intérêt na biso peuple congolais soki ba intérêt na bango za menacé mbala moko ba yekune pa na bino bana monga fula bana lukunga bana changu to bimana balabala ba beti biso bakangi biso ba misu bakio se retrouver en prison au moins le biscuit to sokende lelo wana ba misu babundi kuna bakomi bien ba misu ba mukala ba nini pona nini babike bazokende nzela ya kosolola parce que tango amanda ko proposer nzela ko solola oyo boy batona ba yoka kite est-ce que pona kozala révolution pona kozala activité komi il faut ba jeune wana bazo ba mot d'ordre pa ba tumoko songolo pakala mutu azana nzala zana besoin bima balabala tumba pine na boulevard et komi bovanda bo calmer bango so biso tozo bengisa bino to kotalisa bino nzela yango na so boyoka ki na conférence auto animaki yango dimanche na ba mama aussi na bande ko tozaki na bango balumumba ba mama bande ko na biso misu bayaki wana na lebisaki bino batu nyonso oyo bakokende nzela dialogue bake kokunda carrière politique na bango et puis bakokuta na biso liboso na nzela na bango nde bozomona pe lelo oyo boy kulutu na nga le bolo joye pe kuna zo sensibiliser les bat parce que azotala soki bato bakei mboki otika la boye nde lelo bomoni
président ya Cameroun Paul Biya azui conscience ndeko moko Cameroun abengaki ngai totangana bango na université aza moko basango akoyaka no bitumba no bagene ya Cameroun basepeli nango ndenge nazoyebisa bino lelo awa boye gouvernement camerounais ezui conscience basali baccord na Russie botala muke ndenge Poutine akomi ko récupérer Afrique et par na biso ba leader politique bazokanga makana ba français na ba américain na ba rwandais bavana ka esika moko tala niveau ya conscience bino siko bandeko na biso bi bovali na poto oh peuple ndenge nini siko yo za peuple ndenge yo botama français obotama français te sozo libaku ya okene na poto vandi elobi teke no France eza mboka na yo bino boliaka bapesa bino ba chômeur nyonso bafuta bango bakatini wana sanité ya ofele bapesa bino mettons ozo vendre méga ofele ovandi peuple ndenge nini yo ebi combien de réalités za na mboka na biso et puis même avant le ngona Congo ke na France oyebi mboko ndenge zo pela moto no Kagame so azo réussir le ko corrompre ba leader politique na biso asa na mbongo Congolais za na mbongo te yango zo mona Congolais se laisser facilement ko corrompre olie bino tant tozoloba awa boy ezate ke no tozangi batu parce que botala ndena meki ko réfléchir na bino soki batu o baki ko dialogue banani bakotika siko so biso tu ba Bruno Tondimi bon naza na ngape na musala te naki nazo mambongo na ngai na bala na sa pe ngai libuta siko banani bako surveiller mboka problème place ezali yango wana olie bino bo vana bo réfléchir ndeko Bruno ngai oleto loba na loba ki mo bien ngabi olia ko loba il faut to leka na ba action ne ko senga mbongo parce que ba leader politique wanta ba na poto kuna to mona ka ne boyamba bango botiaka ba moyen mais so biso to sala mboka a vous croyez que na ko sala ba marche ba révolution wana muto sala nzala ako sala bezo pa lia no ba musu ba za ba père de famille bo soutenir biso bino komi ko pesa biso ko condamner biso par rapport à quoi bino bo condamner biso Paul Biya yo wana signé ba accord na Russie donc a katire la muke ko keno kata relation entre Cameroun na ba français yango wana bo mona ki to kene ki pa ba Russie ba bito ba ko yamba biso mais gouvernement na biso ça n'est conscience boy partenariat entre Russie na RDC ce que tout ça neni tout ça pour travailler ba jeune tout ça pour sensibiliser ba jeune jeunesse on a tous botali bilongo tous tambola na nani na kati na biso za makoki o que to bano ndekolo par exemple do sa activité il y a une semaine et so senga biso par exemple $10,000 nani na kati na biso na ba moment aussi a bimisa mbongo wa bozo ma place biso doza après quelque part bloqué problème c'est yango na botika ko condamner biso bandeko bo soutenir biso moi muke aboso te moi $10 ou moi $20 ou bo organiser ba activité merci na bino bo salaka et ça déjà pour l'accepter bonne volonté ce peut bozaki na moi mingi bo sala parce que makambo biso tozo ninga to sala et ça makambo minene ça que non to bimalelo to bengi bandeko mo nini non ba rwanda soki ba réussir eloko kwa liboso parce que bazana ba moyen banani bazo financer bango ba britannique ba français États-Unis d'Amérique mais biso tozana ba partenaire tu lelo oyo boy lobi mutuka moko ya remorque ya mulai tanto zo bisa bino déjà que mboko ça danger bande comme ça ba mono kama sekia bakangi ba mutuka ne utina lusaka na Zambie tala ba pakistanais na kati wana ebele ba que téléphone ngeza isa en charge té tunga to senga vidéo la bomo na yango pour vous dire que non le pays est déjà dans l'occupation totale na kati wana bon na ko féliciter bande ko ba service frontalier na biso wana na côté ya Okatanga bafungola mutuka boye ole ya biloko mutuka ko mema ba indien ba pakistanais ba somalien to bita déjà soki déjà britannique etindi déjà wana banzela ba Zambie soki ndeli to ebina nuté tala ni dimension mboke sokende mais biso to solo ba oyo bo ils appellent musala munene parce que nani ko ndima keno vina abana ko dénoncer ba biloko ma bezo le kalamboka quelque part tout ça pas OK il faut pas encourager biso là ko condamner biso plus de 200 personnes à kati mituka wana lelo oyo bo Paul Kagame wana a réussi donc mboka na biso déjà ezokufa sur le plan économique Paul Kagame déjà réussi parce que lelo oyo bo to komi ko dépendre économiquement to komi dépendre na Rwanda. Tout ça, ça montre que le pays, ils ont battu côté Bagel, ma côté Bango sous espoir. Les autres sont bien, ça va gêner. Tout ce qui est dans vie, oyo boye. Le cas Bango bazo pour un dialogue, biso Bagel, boya tout ça la force, c'est mon sous asika.
politique aux abisso temps et vous avez facilité mais quand même pour la souci à mboka totika bango bak ne dialogue biso nde na lobisa bino balabala de mutu kata likambo buna bango même ti bisika ba okena dialogue na bango ba vendre conscience na bango ko travail bango ba ko ba acte to sali isa haute trahison parce que auto ko mona bo isa peut-être pacte na bango ba franc-maçonnerie ba kena ko signer donc ba ça pitié pour le peuple congolais donc souci na bango ezaka pour na ba terrain na bango ba poste na bango ba eza la garantie mamboko na bango bazwa mais biso sikoyo boye botala problème courant yango na kisi comme problème transport nzala isa passe mboka lokola kongo ezangi compagnie avion ba autorité congolaise ba ko affréter ba avion na Angola botala combien bozo enrichi ba mboka wana lokola ota omona un ministre oyo boy ya ici akena Kasai na avion ya Angola. Surtout on besoin affréter avion moko par exemple $20,000. N'est-ce pas que ça a bénéfique pour Namboka wana? Mais ce qui bobi que to kanga par exemple $180 millions américains to soma ba avion na biso asi. Et ko profiter pour Namboka. Ba ko so misala. Mais botala niveau ba congolais ba so réfléchir si mamitu na bango. Au lieu de réfléchir liboso, ba réfléchir na sima. Moi personnellement, ce qui mboka na biso un jour et qu'on a disparu, Félix Abaka non, Mboke Koufa. Parce que pour Mboke Koufa, il faut population et disparaître, territoire et limois. Donc ceux qui Mboka n'a besoin de limois un jour. Donc bis ba Congolais tout ça peut participer à la carte de Makamboa. Bino mande qu'on a besoin au besoin de moyens. Bobo ko soutenir biso na bitumba ko ba démarche toujours bundoka ba na bitike. Dozo katanzela, liboso na biso mutu. C'est sa vie à moi n'éthique de la minute au Congolais a commis. Ba leader ba kende ko sala bloc to benga na Kabila ba jida ba ko bima kati ba jida ba caméra na ba Félix ba sala ba Rwanda ba sala ba stratégie na bona ba américain ba yei ba bimisi Jean-Pierre Bemba ba bimisi Moïse Katumbi ba bimisi Matungulu etikali kana ba leader mi bale o ba inoto continuer na voix o eboye ya peuple ba action ya milene to mona ngo lisusu te soto lobby awa boy e ko mono nati kutambola na koti kutambola par rapport à quoi boka mloko na po nini est-ce que kutambola na tangi classe na tangi mona bambonga ba leader politique non famille na ngetangi singa classe na ba université tina école primaire ba na tina université baction isale ma alisote soki to lobby awa ono to komi ba insoumis par rapport à quoi to zo mona makambozo ke na mabe on ne peut pas dialoguer na bantu oyo boye problème na biso zaki soulèvement populaire si je me souviens encore na cette Thérèse tant ba leader ba kena poto ba yambi bango pa ba Congolais diaspora makambo bosolo laki bolobaki boko trahi peuple mais oyo zo sale mana minute oyo bo dialogue obo Kabila ko vanda kuna Bemba vandi na Félix ba Rwanda ba Vesa Karega ba kozala mais n'est-ce pas ça haute trahison même que Félix il y a eu tamulai peuple a commis dans nzala to bima balabala mais peuple a zo ba tenda na ko guider ye. Et comme il faut tout le monde, est-ce que les leaders politiques nous connaissent tout balabala tala bisika o mboke so kende ba Pakistanais wana bango ba komi ko kota na banzela o katanga mboka wana komi ko kende sasuye wana donc mission ya ba nilotique bazo ya ko corrompre bazo tambola tekelo ba ko sa évangile au felinde biso tout ça ya ba loba boy bazo na action ça soit mekalo ba boy ba misi le paquet zo kanga monoko sasuye wana kanga monoko. Donc, tant que si bato na 12 000 hectares de terre arabe. Bobi bisi ba banda biloko ba banda ko bimisa ba no tchangwa poste stratégique na ba tchango côté sidérurgie ya maluko ezalaki. Bisi ba siège ya biloko na tout kama azui a banda ko tcha ba biloko na wana. Metango azo sa biloko na. Akoya ba Rwandais oyo boye bazo contrôler Sassou, bazo contrôler biso biloko oyo Poutine ba ki ekusale baté. De bomoni lelo oyo boye Ukraine komi désert. Mais pas na biso. Bazo trouver au normal bino pe bande ko na biso va na poto ole bo comprendre nanu ke no ba souci ya ba Bruno na ba mama oseya o boza nini ti ba komi ko zo distance muke na ba o boza nini so le ba malewa na bino na ba hamburger na bino tout na misuni bo bana ko condamner biso donc na minute o bo bota la niveau mboke so ken donc so biso tout on dit que to ke dialogue to soutenir ba leader politique na biso mboke botika la ngoko ka bo ba mona que no rapport de force ça.
jeunesse a commis perdu. Et puis bino ba jeune oyo. To ba leader na bino bazo kene déjà dialogue. Bino ba ndako so ba leader lokola banzambe na bino. Bokomi déjà ko bunda. Vous croyez réellement que non ba opesa bino misala? Félix yemo ko na zana pour opesa ba militant ya IDPS misala. Parce que bino obo ba leader na bino bazo kene transhumance wala bazo kene. Na ba okende kuna ba ko corrompre pe bango lisusu. Ba ko convaincre bango botikala ba ko banini onde kuna bino Félix. Pourquoi bozo bundisa to to kaka mboka. C'est ça. Moi bazo nga sous opposition. Kozalate. Ba kotikala kuna. Parce que tout le monde ba chibala. Babanda ko ba kabila kokende kabila nini bona ba olenga ko. Tango ba kenda dialogue. Olenga ko ya changer maloba. Chibala pa changer maloba. Chibala suma ba mapangu na lemba aloba nini? Kabilo za nyoso pona ngai. Oza nzambe ya vie na ngai. Tona bana ko lukali pa 200 fois. Mais lelo oyo boy, ozongi singa opesi nga sens ya vie. Les mêmes que vous appelez les leaders politiques congolais ou baso qui sont dans la société civile. Quand vous avez kuna ba okimbongo lengi. Ba kozonga soute ba kondimate ba zonga na vie ya passe. Tala problème mais autre ça na mona biso. Beaucoup na biso de bisa bino vérité. Lelo oyo boye. Carte nyoso tozo tali sabino peuple congolais biso to ça na ba moyen té. Bando komesu bazo bitu na est makambo Bruno yo na mama osa bando komesu bosaka na buvana kana. To vana na Kinshasa na Congo. Le lobby na osa bapel keno yo continuer ka bom ko to lever les ali moko boko lever les ali na yebi yango lelo oyo bonde toujours ba awa monte zo pela kamera kinaki libanda akutana bande kune ba Burundi na ba Rwanda na ba Uganda ba pêcher ba stratégie ba intimider Félix kamera yo wana zongi na kati ya mboka bagare koti suye makasi ba ressortissant est. Parce que na mutu ya Félix oka lo kwa malonge za gada kanisa que no bati sana en plein makage par rapport à Kamere. Donc guerre côté entre Bati na Kamere. Donc Bati aza déjà injectable. Kuna na Sénat bazo proposer nani? Bazo proposer Kamere azwa mutu ya Sénat amema yango kuna na Assemblée nationale déjà mboso pe bazo bengana déjà plus de 135 signatures salemi. Donc ce qui selon calcul na bangonde bazo kanisa Bemba kozala premier ministre Kamere asali azui mutu ya Sénat baluki mutu mususu batie na Assemblée nationale oyo kozala pe déjà tomba ko instrumentaliser batu ba sénateur parce que ba Rwanda stratégie na bango zali nini ba ko pesa mission le pe ba sénateur ba député ba déshonorable ba ko tuna ba gouverneur oyo boye selon calcul na bangonde basalaka na Kenya il y a fort probabilité que ba bengana Félix. Tant que Félix a commencé à pression et compétence, bakobanini yo Kamere sanini zwa mutu ya mboka comme président par intérim. Botala niveau kaliki na talismino parce que makambo na lobi o eza makambo yutu na sia mai. Siko bon imaginez-vous siko Kamere comme président de la République. Bon Félix bakobenga nae. Na talismino carte wana nyoso. Bon na mesa ya Félix na minute onde baso ke dialogue. Mutu baso proposer as la premier ministre Kati Bemba. Bemba déjà comment affaibli na batu ko bataka na prison. Banani bataka Bemba na prison ba Rwanda na nzela ya Kabila. Bemba comment na déjà to benga ngobo terme so to ba bandi ko so mo mabe. Donc Bemba akoma na déjà moribond politiquement Bemba comment moribond affaibli. Donc Bemba za suna bakasi ko sala te. Donc kaliki les a yango wana Bemba loko alinga mosolo ba ko pesa primature Kamere yozo sénateur enini mutu ya Sénat au bout dans les jours à venir ba ko luka ko bengana Félix président ya Sénat mutu ko sala intérim botala niveau mboka ezo kende bande ko na ngako sur na makambo tout lobby a est-ce que biso to kosi bango bazo tambola po bazana misolo non botala est-ce que via ba congolais liboso ko to wana ko vivre à $1 mais la minute ko mi moins de $1 ba congolais ba ko vivre na le lo wana na Assemblée nationale ba député ba siéger pour na makambo ya loi électorale ba bengisi mboso komeka au siéger pour na benga na mboso na Assemblée nationale botala niveau mboka ezo kende est-ce que ba ambassadeur na biso ya Kinshasa Congo RDC est-ce que bazoka bazana décision à voter wana même na mboka par exemple azana na Lesotho ba ambassadeur ya biso mais pourquoi ba ambassadeur ba pays misusu bazozo ba décision na makambo tali ba Congolais la dimension bon ok ba leader politique ndena lobby leader politique na komba leader politique monte bino botikala ki ba sentinelle mboka kaliki na bino sikoza boke na kukumisa Kamere président de la République
siko wana siko bokozonga ka sima siko po bo bisa peuple congolais discours ko changer makambo na yebisi bino awa iza makambo yoti na se ya mai calcul eza yango wana kamera zo koma président sénat bemba ko koma premier ministre tant ba ko sa ba stratégie na bango Félix akolobaka non je suis incapable ndenge déjà bomona ki wana komi ko la col pastoral ça te ko permettre c'est ça ba Rwandais baza déjà ba nilotique ba réfléchir molai par rapport na biso ba bantu donc bato na mission na bango zali ba encercler ba contrôler Afrique centrale donc la président Paul Biya ya Cameroun moni déjà danger musika nde bomoni ye wana ko sa oya iba ko na baris tala bato baza déjà na ça c'est payé tant ba pays africain misu ba komi ko so conscience biso ko to boy baza ko ambouiller biso na mission na bato là soki ba memi ba autorité congolaise na Rwanda ba pesi ba mineur bana na 15 à 12 ans balali na bango na ba hôtel soki ba lingi ba loba soki bo m'équipe ko bisa vidéo na bino c'est ça bisika ba leader politique congolais ba bloqué yo siko vani na poto ni États-Unis na Londres na mboka moso ngolo paka bino ba bino ka biloba loba yo pe yaka na kisa oloba wana so ba boketu bazaki na souci ya auto kunda pona mboka biso tozo assumer na kati avec beaucoup de risques possibles bino pe boza na poto boya to kunda na mboka pas tozo senga bino misolo bozo ni wapesa biso siko misolo de so ba ndeko na bazana nza ba kunda bitumba na nderi parce ba ronde ba otama na misolo na action otie ba mutu makasi ba pesho mbongo otie ba mutu makasi ba pesho mwasi siko biso siko tozo bilo wande bandeko na ngai eza pasi na mama botala makambo na yebisi bino awa eza bongo basoda wana bazofuta mali lisusu te ko vacciner soda major azwa $200,000 major azwa $200,000 fois ya onde bobiki vacciner bato na mbongo po eza kofinga bato basoda na biso era mobu banda kozwa ration sate soki soda kufi l'état muto banda kokunda mais lelo eza le contraire na lobi lelo na to o bona pasi na mama parce que santé ezanga bien te bino bandeko bozana bezo bo soutenir biso bato ba poni nzela ya dialogue boyebi bango déjà biso to kotikala mpona kosurveille moka to kobunda nde toyebi révolution nde yango eza changement moka ya biso soulèvement mbongo bopesaka ba leader politique bayaki na Genève ba millions de dollars bopesaka bango mpona soulèvement pourquoi biso toza nango besoin siko bobo bopesa biso pourquoi po bokondana na biso à tout moment dire biso nde mutu toza base ya makambo ya lelo na suki awa botala déjà ba pakistanais ba rwandais ba somalien ba mwana ba utu kokanga ba ona okatanga donc dans les jours à venir ba olekse bango pas Sassou parce que Sassou déjà Kagame déjà reçu na Angola ku to koloba na biso resute les autres tikasiko na minute obo il faut biso tout temps musa peuple na balaba tout temps musa peuple na balaba na biloba lo bate nde bomona itu kitika ya mbala liboso ko sensibiliser peuple et puis si retour pas maman océan bakangi ba ko betaye botala maman océan age ça na mo asa mwasi mais bino bandeko na biso basi bosala poto ka koloba loba moko ba benga bino siko na poto bosonga api bandeko nyonso bo soutenir biso nzamba mona apambola peke non de plus ceux qui bozui bosala pe ya minene tout ça a besoin ba tout o bazoya ba idée ba proposition et puis même makambo o tout en musango na mbongo parce que mbongo ndi ça la base ya nyonso sambongo na bino ba no bosimba minduki bokenda ko boma Félix to simba minduki na biso to za injune ça minduki da minduki na poto somba ngo poto buna ba Rwanda ko senga mbongo bino bovana na poto boyebi prix ya minduki botu na Jean-Pierre Bemba tango asaki rébellion azoki minduki na te ya ofele asombaki yango donc tango bozolo ba proposition misusu botala ka ba paramètres nyonso soki to sali boy ko suka ndenge Kamere ba commissaire président à Sénat Félix a se déclaré incompétent dans les jours à venir Kamere a reçu mission na bango oyo bo bakenda ko signer ba pona kingakati oyo bo Kabila banda déjà ko préparer Kamere bien longtemps ça pour otabiso de comprendre nyonso ba Moïse Katumbi bazo sala eza distraction parce que makambo to vivre mo lelo oyo boy ils qui déjà préparé 3 8 ans 7 ans après biso bo soutenir biso to ça partant pour la makambo dialogue biso nzela to fondi entre la patrie ou la mort plusieurs alliés to sala en plein to ça plaisir na mutu moko te parce que même état bino bozo lo ba lelo wana soki bakangi lelo maman océan ke prison même état ngai bino na lo ba oyo boy et comment ba téléphone na bino bo banduka ngo boya ba biso te pour bo et comment ba dérangement comment na prison liki mulo pe wana za na prison moi si na ye wana zo souffrir est-ce que liki mulo pe so bengi bande comme so na ko tinda ye kenda ko sala boy bo finga maman océan peut-être ça passe pour ba na téléphone
donc biso tozosala oyo nzambe azokide biso nde bakoko bakokide biso epina oyo peuple alingi donc bainjonction na bino eza le bienvenu te tokozwa baide ya bato baza na ide ya malamu bazopesa biso makanisi na baproposition epui na balisungi pour que totravaille toyebisa mboka na biso na kati ya occupation nayebi ke bandeko mosusu peut-être bozala choqué mais il faut bocomprendre yango na sasi ya ndenge wana mboka eza na insécurité bango baponi nzela ya dialogue biso totikali bitumba na balabala nde nalobaka yango toujours liboka ya pilipili esila asula moko ya moko te soso akabaka besete numéro eza wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 soki mpo oza na melo okosunga biso tokoya nango tokotalisa na bandeko oyo tozala na bango mama osala lokwa aza mwasi na kati na biso ye moto asimba ya cuisine mama ata mwa cotisation bandeko batindaki na oyo biso tozobunda mpe abo nde yango tokoyeba lolenge nini mpona kosala baaction ya minene eno tokosala makambo mpona koplaire bato ya lelo nasuki awa boye soki nzambe alingi tokokuta na bino na mikolo ezala koya bato